Mbote mbote balingami, vraiment merci na ndenge nazili susu ngolu ya kozala liboso na bino. Mais sengo eza lisusu na biso ya komona bino ebele kolanda biso ba commentaire pe bozali kosala. Tondimisami ete maloba yango vraiment eza kosunga bomoi na bino. Bo témoignaki na oyo bozwaki, bo témoigner pe ndenge pe maloba yango eza pe kosala na bomoi na bino. Bokotindela pe biso ba video ya témoignage to ba voix ya témoignage tokoyeba pe kolekisa yango na chaîne na biso. Vraiment Nzambe apambola bino makambo bozali koyoka bo partager na bandeko mosusu, bo betela bandeko pe mosusu masolo, bokoka pe ko partager yango na kati ya nani ya ba réseau mosusu kabola yango vraiment molingami. Alors to bandaki sujet na biso Nzambe alobaka na ye. Toyebaki na koloba ke Nzambe alobaka na ye. Mais biso bato nde tozalaka na difficulté ya koyoka Nzambe. Pona nini biso bato tozala na difficulté ya koyoka Nzambe? Tomesana kosalela bomoto na biso. Kosalela bomoto elingi koloba nazoluka boyebi na oyo nazomona, na oyo nazoyoka, na oyo nazosentir. Tu vois? Na oyo pe nazokanisa. Alors, soki oza koluka boyebi na oyo ozo sentir, na oyo oza koyoka, na oyo oza komona, na oyo oza kokanisa, wana oza kovivre bomoi ya bomoto. Po ovivre bomoi ya bonzambe, esengeli oyo Nzambe aza kososolisa yo, esengeli oyo Nzambe aza koloba na yo, yango nde yo osengeli kondima pe kosalela. Alors, ndenge nini Nzambe aza kolobaka na biso? Balingami, Nzambe alobaka na biso na nzela ya esprit na biso. Yo nanga toza na impossibilité ya kotoucher esprit na biso, ya koloba na esprit na biso. Eza impossible. Mais Nzambe alobelaka biso à travers notre esprit. Et tangu alobeli biso à travers notre esprit, likambo wana eza kokoma na âme na biso na nzela ya intelligence. Intelligence na biso et comprendre elobeli ya Nzambe. Et soki intelligence na ngai comprendre elobeli ya Nzambe esengeli mobimba na ngai ekoka kosala makambo kolandana na compréhension oyo nazwi ya bonzambe. D'une manière pratique, omoni ndenge nga naza koloba na yo awa na kati na yo na motema na yo eza pe na makambo oza komona na ntina na bomoi na yo. Alors molingami, sujet ya suka oyo na ntina na Nzambe alobaka na ye, naza kolinga kosunga biso tomesana to s'exercer, toyekola koyoka Nzambe. Ya likambo liboso mpona koyoka Nzambe, il faut koyeba koyoka. Koyeba koyoka elingi koloba nini? Po oyeba koyoka eza na makambo misato osengeli kosala. Po oyeba koyoka, likambo ya liboso lukaka koyeba nani azoloba. Molingami, matoi na yo eyokaka mpona koyoka te. Soki oza koyoka eloko ya liboso mpona koyekola koyoka, yeba nani aza koloba na yo. Na mboka na biso Congo, soki président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azoloba, maloba na ye eza lokola mobeko. Eza lokola mobeko. C'est-à-dire, soki alobi, bato nyonso ifo basala ndenge alobi. Pona nini? Parce que ye aza mokonzi ya mboka, mokonzi ya biso nyonso. Aza mokonzi ya yo nanga, ça veut dire
oyo alobi yo nanga tosengeli kosala eza lokola mobeko. Donc soki mokonzi ya mboka azoloba, attention vraiment ezalaka azoloba nini. Donc eloko ya liboso mpona koyoka malamu, luka koyeba nani azoloba. Soki papa azoloba, attention esengeli kozala ndenge mosusu. Soki mama aza koloba, attention esengeli kozala ndenge mosusu. Soki yaya aza koloba, attention esengeli kozala ndenge mosusu. Soki mokolo aza koloba, attention esengeli kozala ndenge mosusu. Ça veut dire, pour oyoka malamu, il faut osala différence ya bato oyo baza koloba na yo. Soki oza kosala différence ya bato oyo baza koloba na yo te, okotikala koyeba koyoka te. Et okoki même korate ya mutuya parce koyoki yango te. Parce que comprendre yango te. Likambo ya mibale, soki oidentifie nani aza koloba, likambo ya mibale oyeba nini aza koloba. Molingami, soki oidentifie mutu aza koloba, ya mibale luka koyeba aza koloba nini. Molingami, po oyoka malamu, luka koyeba aza koloba nini. Soki oyoki oyo ye aza koloba, luka sikoyo kozwa position. Naza d'accord ou naza d'accord te. Molingami, kobanda kozwa position na makambo za koyoka te. Oh, naza d'accord te. Oh, non. Luka nanu koyeba nani azoloba. Oyo azoloba nini? Soko oyebi nani azoloba. Oyo azoloba nini? Luka koyeba sikoyo kozwa position. Makambo azoloba naza d'accord ou naza d'accord te. Soki ozwi position, okoki sikoyo korépondre. Okoki sikoyo koagir. Okoki sikoyo kopasser en action. Likambo oyo molingami ekosunga bomoi na yo mobimba. Soki obandi koyoka na modele oyo, bomoi na yo mobimba ekosungama. Maintenant, natina na Nzambe, na kati na ngai nazotindikama na passer na action. Na kati na ngai nazotindikama nasala likambo songolo. Navanda na kanisa. Posa ya kosala likambo oyo euti wapi? Soki posa ya kosala likambo oyo euti epai na Nzambe, nga na ozala d'accord na yango te. Nga na kolinga kosala yango mbala moko te. Molingami, eloko nyonso eutaka epai na Nzambe, bomoto na biso ezalaka d'accord na yango te. Bibilia eza koloba na biso boye. Oyo molimo na Nzambe alingaka, eza oyo bomoto na biso elingaka te. Oyo bomoto na biso elingaka, eza oyo molimo na Nzambe alingaka te. Donc eza opposé. Molingami, posa ya Nzambe kati na yo, posa ya bomoto ekolinga yango te. Donc po oyeba likambo oyo Nzambe aza koloba na yo, bandela wana. Makambo nyonso Nzambe akoloba, bomoto na biso ezalaka na yango d'accord te. Pona nini ezalaka na yango d'accord te? Parce que makambo mingi Nzambe alobaka na biso ezalaka raisonnable te. Eloko oyo eza raisonnable te, eza eloko oyo esalamaka bongo te. Eloko oyo eza raisonnable te, eza eloko oyo bato basalaka yango bongo te. Donc
Tango nzambe aza koloba na yo na kati na yo okomona kaka ke non na osali likambo wana te. Noki kopesa ndakisa moko simple. Ngonga ya koprie yango oyo. Ah, buto eza makasi. Ah, na okata pongi nakoya kolamuka na retard. Ah, bon, nakosala yango ata nsima. Ah, sango nyonso nzambe azali komettre yo a cœur likambo okoreporte yango kaka. Okozala prêt ya koexécuter yango automatiquement te. C'est pourquoi Bible ezali koloba, les royaumes des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Bokonzi ya likolo eza ntsaka te, blague te. Kosambela nzambe eza blague te. Kobongola motema eza pete te. Parce que makambo oyo yo lingaka oyo osepelaka na yango, yango nzambe akoloba yango wana lisusu te. Eza facile te. Donc molingami eloko ya liboso yango wana na ntina na koyoka nzambe. Eloko ya mibale nde eloko oyo mpe etindikaka biso na kondima. Makambo nzambe alobaka bomoto na biso erealizaka yango te. Nde bisika Bible ezali koloba kondima esengeli kozala. Romains 10, 17 elobi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Donc foi eyaka soki nga na yoki nzambe. Pona nini foi eyaka soki na yoki nzambe? Foi eza nini? Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, foi eza na makambo mibale. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Deux, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Oyo nzamba lobi nanga. Na mimi eza bongo pe ekosala mabongo. Mais, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Makambo nzamba lobi wana. Ndenge ekosala na yebi te. Ekosala ndenge na yebi te. C'est un peu ça. Donc, foi ezalaka tango nzamba lobi. Makambo nzamba lobi, bomoto na biso komprenaka yango te. Toki kozwa exemple ya bana na Israël. Liboso kufa, sima kufa. Mais nzamba lobi, bato basoda bozomona na bomona bango lisusu te. Bomona bango lisusu te. Mais c'est compliqué. Nini okomela bango? Nini okosalemela bango? Foi ndenge nzambe alobi tokomona bango lisusu te na ndimi. Ekosala ndenge nini etalinga te. Ekosala ntango nini etalinga te me na ndimi. Balingami elobeli ya nzambe bomoto na biso ekoki kokapte yango te. C'est pourquoi Bible ezali koloba na 1 Corinthiens 2, 9 oyo nzambe akani mpe abongisi bomoto na yo ekoki jamais ko comprendre yango. Miso ekoki komona yango te, mato ekoki koyoka yango te, motema ekoki kokanisa yango te. Kanisa ka balobi na okende basobe bozomona yango bomutuke mona yango su te. Eyebana ndenge nini? Pierre nkolo alobi pusa bwato loba mbisi na moi. Mais butu nde mbisi etambulaka likolo ya mai. Tozwi rien na butu na moi nde. Omoni ke non bomoto ekoki jamais ko comprendre. Pierre alobi sur ta parole je jetterai les filets. Omoni kondima na ye moko impossible. Mais na ndimi et na poser acte. Donc molingami soki nzambe alobi eke yo lobi ondimi elingi koloba otosi. Kondima ezalaka jamais sans botosi. Donc oki jamais kondima sans kotosa. Moto alobi andimi ça veut dire atosi. Tango Pierre a dit sur ta parole je jetterai les filets elingi koloba ke non
natosi kobwaka monyama. Donc ndeko nanga nzambe alobaka na ye e makambo oyo ye azoloba nga nasengeli kondima ndenge azoloba ndenge kosalama. Naluka komona te, naluka comprendre te, parce que compréhension eza impossible. Molingami Shadrach, Meshach, Abednego na kati ya moto baziki te. Me Bible elobi milinga ezwaki mpe bilamba na bango te na kati ya moto. Est-ce que okoki kosalama? Impossible. Est-ce que eza compréhensible? Non. Est-ce que eza raisonnable? Non. Nkolo Yesu atamboli likolo ya mai. Pierre alobi soki eza yo loba na ya, nkolo alobi eza nga yaka. Pierre asote mbala moko atamboli likolo ya mai. Molingami, tango nzambe aza komettre yo a cœur, ndima kosala ndenge alobi. Kose justifier te, kodiscuter te. Molingami, okomona ta mosusu oyo no wana eza makanisi na ngai te. Ndenge ozoyoka maloba oyo, tosa nano nyonso oyo ekosimba motema na yo, tosa ngo nano. Etango oza kotosa, ozotosa yango mpo na nzambe, mpo na yo te. Pierre alobi, sur ta parole, je jetterai les filets. Ça veut dire, ndakutu te, nga naza na likambo kuna na kati te, ndenge lobi, ndenge naza kosala. Balingami, nzambe alobaka. Alors, kozela koyoka nzambe na prophétie te, kozela koyoka nzambe na songe te, kozela koyoka nzambe na vision te, kozela koyoka nzambe na parole de connaissance te, kozela koyoka nzambe na parole de sagesse te, kozela koyoka nzambe na discernement des esprits te. Koloba oyo nzambe aza koloba na biso eza na niveau ya esprit na biso, eza na kati na biso. Eza makambo ya vision te, eza makambo ya prophétie te, eza makambo pe ya nani ya songe te. Non, na kati na yo eza na makambo oyo nzambe aza komettre à cœur mpo na ye. Balingami, nzambe akela biso mpo na ye, toza mpo na biso te, toza mpo na nzambe. Yango na makambo nyonso tokosala tozosala yango mpo na nzambe. Nasi naloba de biso deja likambo oyo na oyo etali salut. Moto oyo andimi nkolo Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi, nkolo Yesu afuti nyongo na ye epai na nzambe. Ndenge nkolo Yesu afuti nyongo na ye epai na nzambe, bomoi na ye, ya mwasi na ye, ya bana na ye, pe biloko na ye nyonso ekomi ya nkolo Yesu. Yango wana 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15 elobi, 2 Corinthiens 5, 15. Ezoloba na biso, toza ko vivre pour na biso te. Elobi, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ndenge nkolo akufa mpo na yo na nga na yo toko vivre lisusu mpo na biso te, mais mpo na ye. Ko vivre mpo na biso elingi koloba nini? Vivre pour nous-mêmes, ça veut dire naza kosala makambo ndenge nazomona, naosala makambo ndenge nazokanisa, naosala makambo ndenge nazoyebela. C'est vivre pour nous-mêmes. Vivre pour lui, nyonso naza kosala ye nde alobi. J'agis sur sa parole. Je pense sur sa parole. Je vois sur sa parole. J'écoute sur sa parole. Donc molingami osengeli koyeba
nzambe ntango azali komettre à cœur likambo pase mbala moko na exécution. Balingami nalobaki na biso na bamateya oti koleka tosengeli kolinga nzambe. E mutu oyo azolinga nzambe aza mutu oyo azotia nzambe likolo ya nyonso, liboso ya nyonso. Nzambe aza nyonso mpo na ye. Ça veut dire likambo nyonso nzambe nanu. Tango nzambe aza koloba na ngai ero ya koprie, ata nzoto eboyi, ata nzoto eza na fatigue, nakoyebisa nzoto na minute oyo nzambe nanu. Nzambe alobi na ngai nasimba bibilia natanga, ata nzoto eza ndenge nini, nakoyebisa nzoto na minute oyo nzambe nanu. Donc balingami tosengeli koyeba na ntina na koyoka nzambe. Koyoka malamu ezali nayeba nani aza koloba na nga, nayeba nini aza koloba, nazwa position oui ou non ya oyo nayoki, et puis na passe na action. Etango nzambe aza koloba na biso tosengeli balingami kozala baye oyo toza directement kopase en action. Makambo nzambe aza koloba na biso tokoki kocomprendre yango te, mpe tokotika kocomprendre yango te. Soki nzambe alobi totosa nanu, soki totosi nzambe akofaire comprendre biso. Compréhension ebanda eprecedaka botosi te epai na nzambe. Epai na bato compréhension eza koprecede botosi. Mpo nasala likambo oyo ezoloba na nga, nasengeli nanu kocomprendre yango, noki te nasala eloko moko oyo nakoregrete plus tard. Tu vois? Epai na nzambe ce n'est pas le cas. Epai na nzambe d'abord na exécuter compréhension ekoya nsima. Soki nzambe alobi tosa. C'est pourquoi nkolo azali koloba mes brebis obéis à ma voix. Bampate na nga batosaka mongongo na nga. Eza caractéristique ya brebis atosaka kaka mongongo ya mobateli. Eza na lisolo moko babetela biso baberger misato baya na bampate na bango komelisa mai. Bampate baza kaka ndenge moko, bango nyonso basangani mutu oyo ayebi lolenge ya brebis te azoloba memo kokabula bango ndenge nini. Mutu mosusu akozwa bampate ya moninga, bosali bongo mpona nini? Bayebisi yo zela kaka. Tango berger ya liboso abetaki cri na ye, bampate na ye nyonso babimi balande ye. Oyo mosusu abeti cri na ye, bampate na ye kaka balande ye. Oyo mosusu abeti cri na ye, bampate kaka balande ye. Pour dire molingami, soki ondima nkolo yesu lokola mokonzi mpe mobikisi, yeba ete mongongo ya nkolo okoki koyoka yango. Eza possible. Soki obongama kati na solo, mongongo na nzambe okoyoka yango. Ndenge nauti koloba na yo, tango nzambe aza koloba bomoto na biso ezalaka contre. Tango nzambe aza koloba bomoto na biso ekomprenaka ti. Yango wana esengeli kondima kaka. Donc balingami oyo nalingaki ko partager na biso yango wana. Vraiment nzambe apambola bino et à la prochaine. Merci beaucoup.